Voilà. Yabino ndeko yeyo aye. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Yeyo. Moye kolipe molakisi. Yeyo. Mwana oya za musaya na nzai molobeli na ye. Yeyo. Lumière Kambolo. Voilà. Umbondi a todos. Mokolo malamo na biso banso. Na ye. Si je na biso ezalaki bazotosa to bazotosa nzambete. Voilà. Bazotosa nzambete. Awa tuzolo bila makambu ya molimo mo santo. Par rapport Bible. Na bon. Par rapport Bible. Eza makamoko personnalité. Eza makamo biso tozo yekola na Biblia. Alors Bible eza kona eza clair. Na ba o na ba s'abonner te bo s'abonner. Bo partager, bo liker, bo tchaba commentaire. Na na message koloba na ndeko bazo intervenir na chaîne auto na émission réflexion. Tozo sala mo pona kaka biso moko te. Eza lisungi moko moneno tozo sala na corps ya Christ. Eza musala moko motuya. Na kosenga na bino bo continuer ko bondela, bo continuer ko tanga, bo continuer sa ba recherche. Pe bo continuer ko intervenir na émission ezali réflexion. Ezo sunga mabota ebele. Merci na bino tout. Tokomi tokota na sujet na ko résumer makambo bandeko banso balobaki. Merci. Balobi bobima na ignorance. Bobima na ignorance. Bobima bolongola ba émotion. Bolongola na sentiment. Pe bo tika kozala bafana na bango. Pe babakisi bolongola bas na biso na ko utiliser combo ça le comportement ou bien na ko bolongola ba comportement oyo bino bozo sala na ye ba comportement nini wana bozo kwa kula mais bozo interpréter par rapport à écriture. Senga na mtu na talité landa tableau ya moko na moko ya comprendre que nyonso balobi bazana nzela. Pe ya mutu ya susezali ke balobi nini soki o interpréter mal ata phrase moko obi ba momoko o interprétant mal et ko be sa génération eloko suza mutu ya o interpréter eloko mo mabe batu bazwa mo mabe génération na pe ko tambola kana mabe pour interprétation pesa ki eza clair. Par rapport de combien de sortes de langues tout ça, bandeko tous va répondre. Tout ça on a des sortes de langues. Langue normale mutakuyo ko to solo la kayango, pena langue to baka langue ya ba ange. Merci. Et loko mutuya ezali oyo. 1 Thessaloniciens 5 verset 20 ya lobini. To boya ba langue wana to prophétie en langue te, mais to vérifier yango. Peut tout rejeter nyonso ya mabe na force. 1 Corinthiens 12 verset 10 lobini. Eza na ba pesa bango don yako sosola ki o eza faux o eza vrai. C'est-à-dire ba yeba ide ki ya faux pesali. Na poko na pe ya faux ezalaki. Comme petit lelo pe kozala kaka. Siko yum tozo grâce oyo, ozo ngulu oyo. Sosola.
tanga makomi yo moko, sala analyse, partager na bani, oyo ko sosola ke, bozo beta mabe, eza propreté, bozo kwakula, bo interpréter te, eza li sungi te. Nyonso se loba mina bandeko banso. Pe ya mutu eza ngope simple. Nzambe alobi na sepela na verset wana. Merci ma sœur. Nzambe alobi na Jérémie 3 verset 15. Akopesa bino bakambi selon posa ya motema ni Nzambe pona bayela bino knowledge na understanding. Wow, I like that. Knowledge na understanding ya bonzambe. Pona kosusula bango eza trop simple. Makamba zo sala na Bible zo tambula nzela moko. Pe Galate elobi nini? Soki bayeli bino message oyo eza différent, eza na bokeseni na oyo biso to lakisi bino lisuma ya moto wana pe bo rejeter moto wana. Bakito vérifier 1 Corinthiens 12 verset 10 etalisi biso kuna eza na bo bazana don ya koyeba ke o eza faux o eza vrai. Les balobi nengwana, c'est-à-dire bazo reconnaître déjà faux ezalaka pe ya vrai ezalaka. Siko na moment oyo yo boko interpréter o te bozana interpréter te bozo lobaka bino nyonso a langue bozo sunga te bozo conseil oyo ba intervenir sur apesi bozo temps kolanda moko na moko boko ya ko comprendre point oyo biso tozali tozaka na point moko eza base Bible keba na tango nano yekoli te ndeko nanga fanda kino yekola na tango yebi te tuna pono yeba kutuna eza buzoba te petelo tuna trop patikalaki na clé ndeko nangai na kosenga avec amour de Dieu na moto nyonso yo aparlaka langue soko za na doko ya kolimbola te senga na Nzambe soko chedote te okozwa yango pona ya lokuta pe komi ebele ya ba sentiment pe komi ebele nde tolobai kaka monsieur soko zo parla langue te bazo mona na église na bi lokola nano ososoli bonzambe te okotina na bena biso te botika ba comportement wana ya kwakula sans interpréter eza kitoko te so sunga te botika. Voilà, merci pona lisungi na bino sinon te baona ba s'abonner te bo s'abonner eza chaîne monde to lobayaka keno soki oyekola kikuna te okoyekola ta a ozo Bible eza juste to landa kaka o Bible elobi to landa kaka o Bible elobi bandeko na ngai soki interprète zate fanda kimia. Merci. Eyokani